Lingala News ni magazini ile inatukabraka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazini atafila information mingi deja la amalila kitulonda matukofi kidogo. Lingala News ina magazini betu tulanda ku RDC. Lingala News Lingala News magazine et pesa la information solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yango Basangwa Solo. Lingala News, seule information. Merci chers téléspectateurs, bozalaki ebele na kolanda magazine Abino Lingala News ou elukela Rabino ba information ya solo. Babina sali pour Lingala News tanga solo. Vraiment tozali pona bino nyoso na kotalisa bino ba information oyo ya lelo. Babina sali pour Lingala News tanga solo. Mama qui a dit que ekesala mate awa na église SM bakangamaki penza na losambo oyo clôture na bango ya lelo. Pasteur Moïse Yanzambe alakisaki ke mwana nyonso esengeli na 2023 oyo aboma mepa ya Nzambe awa cérémonie oyo asalaki pona église nyonso ya mwana nyonso ya église ya SM Bolanda. Bashi oyoyo ya 2023 oyo ekesima neba na mitema nyonso tu oyo Nzambe atelo boko na kanali ya yemoko Pasteur Moïse Nzambe nde Nzambe asaleli mingi na bashi oyo pe mai oyo ezali inspiration ya Nzambe vraiment ezalaka nde boye mwana nyonso ya SM o pamwami na yo na 2023 oyo ezali danger pe chance na yo na 2023 oyo Pasteur Moïse Nzambe alakisi ndenge penza esprit oyo ekotelaki ye oyo Nzambe akitiselaki ye penza oyo yo tosh oyo ya pembe oyo Nzambe atie penza option mingi mwana soki osimbi yango mama tala kutu mama oyo aweleli kosokola ngo mpona ba option nyonso ezala ye. Bolanda ndenge alobi na micro ya Lingala News. Lelo eza mokolo monene mpona biso na SM Matunge. Eza mokolo oyo totombolaka banderole ya ne te mo Nzambe apesi biso. Eza na mokolo oyo totombolaka ngo. Alors ezalaka accompagné na cérémonie monene. Eza mpona biso un jour solennel oyo devant Dieu et devant les hommes. SM Matunge a déclaré année oyo année tel. Comme les autres déclaré année ya miséricorde divine. Ya momoni to sali kitu munene boye to sita ebele boye. Tango sambela moto ale na Nzambe po Nzambe akokisa te mwana kati na bomo ina na mbula oyo. Bon, to Jésus lamba oyo Nzambe apesa ngo pona banganga Nzambe. Banganga Nzambe bazana bilamba oyo distingaka bango na bato mosusu eza pona ko distinguer eza pe pona ko lakisa ke awa to koti na phase ya bonganga Nzambe. Bible lobi ke bazwa bisuka lokola ba prédicateur simple te bazwa solo ko ba dispensateur ba mystère caché ya Nzambe. Yango mokolo wa boza naza obligé na tatoge pour na ko marquer différence et na mikolo nyonso et puis pour na ko kitsa ko nkembo ya Nzambe na kati na vie après. Parce que Yesu tango monso ya simbaki na mana ye abikaki na lamba c'est-à-dire lambongo na lati lelo ezela mapa mpa mate eza différent de la manso na lata na kati na moza na bonganga ya Nzambe. Adresse eza na Jolo A1 na Matunge na commune na Kalamu solo uti côté Kitambo kiti na Koet so uti côté ya Lingwa kiti na Victoire uti na avenue Jolo okoti na Ela Matunge Jolo A1 vers l'église Saint-Joseph to école Moké wana place tozali contact na ngezali 084 09 22 919 et thème tobi le to parler sur la femme cananéenne oyo azwaki miséricorde Nzambe malgré azalaki mopaya na kati ya bayuda azali na kati ya bayuda te aki mopaya mais lokola Yesu azali miséricorde ya Nzambe pona biso
yesu aketi na mboka na bango mboka oyo eza interdit bakutana mboka oyo basandelaka banzambe ebele mais yesu aketi kuna kaka mpona abikisa mwana mwasi oyo etango akutana na ye mwasi oyo akomprendre ke oyo aza mobikisi asincline miséricorde ya nzambe pozwa yango il faut s'incliner, il faut s'humilier et asengi yesu abikisa mwana na ye malgré bacaprice yesu bandaki kosala wana bango bacomplication wana me atenaki ti na suka nango yesu abi mwasi kondimano eza monene esala belo ndenge kondimano ezali c'est-à-dire miséricorde divine mpe lisusu eyaka ntango oyo biso okangama na nzambe e ata ezosimba te tozocontinue tozokopersévere e na fin nango tokoya kovivre miséricorde na nzambe nde mwasi oyo abiyebaki abi esalame nango ndenge kondima na oyo ezali kondima eza monene esalame nango ndenge olingi esalame soki okomi na phase wana epa na nzambe seke okomi na ntango kobuka oyo kotika bahistoire na kati na bomoi esengeli mwana nyonso ya nzambe osimba mpe oyebake 2023 oyo na église SM nde ezali kitoko ezalaka nde boye babina sali mpo molingana news tanga masolo boucle